au peuple de Dieu, aux serviteurs de Dieu, aux appelés mis à part pour Dieu. Tika bopambwama Nzambi Tata kati na mwana Kristo Yesu abyangi biso ete tozala moi kati na mokili, bongo biso moko tozala exemplaire na bitamboli na biso, na bafwai na biso, na mateyu na biso, na karaktere na biso. Nzambe alingi ete to démontrer la vie ya Christ oyo ye alataki ntango azalaki na nzutu. Yango wana tika Nzambi Tata na mwana Kristo apambola bino bobatela crédibilité ya caractère ya vie epai na monde ete tozala exemplaire, tozala ba modèle à suivre. Tika Nzambe azwa lukumu na ye na nzela na biso nyonso baoyo babyangami mpona komema nsango malamu na lobiko. Tika Nzambe azwa lukumu biso tozala ba modèle na kati ya mokili, moi na mokili, nzela oyo bato bakoki kolanda, modèle oyo bakoki imite epai na biso. Tika Nzambe apambola bino, abatela bino banda vie personnelle ya yo mosali na Nzambe, vie familiale ya yo mosali na Nzambe, foyer na yo ezala stable, ezala modèle, ezala exemplaire, bato ba envie kozala lokola yo. Oh, Nzambe abatela bino na batake diabolique, na bapiège satanique, na baoppression ya monde. Nzambe apesa bino des armes défensives spirituelles et les armes offensives spirituelles pour la kobatela témoignage vivant oto yambi kati na Christ ressuscité. Nzambe apambola bino moko na moko esika yo zali. Nazali kutanga lokola mwana na ngai eziba wama mpia oyo asimbi témoignage ya bisanga ya réveil na Congo. Tika Nzambe apambola yo, abatela yo okola na maturité spirituelle lokola mwana na ngai apôtre Ntambulu Koki oyo azali moko akangani na témoignage elongo na ngai moumula Yawe. Nzambe abatela bino na kutanga na kulemba parce que bozali ebele, me baoyo nyonso bayebi ete bazwi charge ya kutambulisa milimo na bantu baoyo bazali na église des assemblées de Dieu du Congo. Tika Nzambe atambulisa bino lokola mwana ngai Mavinga Eric oyo azwi mokumba ya des assemblées de Dieu du Congo. Nzambe abatela yo, akolisa yo na mayele, na boyebi, na bososoli, na exemplaire oyo assemblée de Dieu akoki koamene na kati na pays na biso RDC. Tika Nzambe atambulisa baoyo bazwi responsabilité ya bakommunauté chrétienne. Nzambe abatela bino, nazali kubondela ete Satana amema bino te oyo akobungisa bino nzela, ete bato babunga nzela bazanga jour ya élèvement. Tika Nzambe apesa bino la tranquillité d'esprit ete bozala posé kati na baresponsabilité Nzambe apesi bino. Na bondeli epai na Nzambe ete Nzambe a inspiré bino ba révélation ya sika. Nzambe apesa bino ba message oyo ekuki na ntango tozali kuumela, na ntango ya
suka na ntangu Nzambe apesa bino inspiré bino message oyo ekoki kozala édifiante epai na baoyo nyonso bakoyoka. Togarde bomoko kati na bacommunauté, togarde bomoko kati na baorganisation, togarde bomoko kati na bafamille. Tika Nzambe apambola moko na moko ete tosala mpona témoignage vivante ya Kriste oyo asombaki biso na makila na ye. Nzambe apambola baoyo nyonso bazali na ngai na action missionnaire africaine dans le monde oyo ezali kobiangama amam mission oyo ezali kosala succession ya témoignage ya bapotre oyo Yesu atindaki. Tika Nzambe apambola baoyo bazali na basite missionnaire banda na Congo, banda na Angola, banda na Centrafrique, banda na bapays nyonso awa na Afrique. Tika Nzambe na nga apambola bino esika basali na Nzambe bazali na Sénégal, bazali na Haute-Volta, bazali partout, bazali koteya na nkombo na nkombo na ama mission. Tika ete Nzambe atambolisa bino bokende de l'avant ya kobatela bino ete piège satanique ekomela bino te. Atondi Nzambe mpona kozwa occasion ya kobelela Nzambe azipa bino na babouclier ya liluba na ye ete bozala atake te mpe bokweya. Tozala balongi lokola église missionnaire oyo ya Kigoma na Kabibu muhumbu oyo azali bateli ya témoignage ya mission. Tika Nzambe apambola Ogisala Zaku azali na mission kuna na Amerike sikoyo elongo na mama Susi bazali kuna na mission pe bastiki oyo azali kobatela église missionnaire azali pase Lando Pedro elongo na esika na baoyo nyonso bazali na ye elongo apambola bango baoyo bazali kobatela église locale ya Kigoma. Nzambe apambola bango bawumela kati na base solide oyo ebandaki action missionnaire africaine dans le monde. Tika Nzambe afulukisa mitima na biso na passion des âmes to créer ba site missionnaire partout esika tozali. Bino nyonso bopambwama oyo nyonso bazali na ngai elongo na kati na biro international ou bien mondial ya action missionnaire africaine dans le monde lokola pasteur Nzola, pasteur Zeleda, pasteur baoyo nyonso bazali kosunga biro ya mission nationale lokola mama Karo oyo azali maire de maire mpe lokola baoyo bazali kokamata mokumba ya kozwa babililingi lokola héritier lokola Felipongo oyo azali attaché kati na témoignage missionnaire. Alors bapambwama lokola oyo azwi mokumba ya komema sanduku na Yawe nkumbo ya nkelani elobi sanduku na Yawe oyo amemaka yango lokola papa Alain tous les jours tozali na 25 ans bientôt na kati na bomoko azali chauffeur. Alors Nzambe apambola ye bana na ngai na kubutama oyo na buti apambwama basalaba successeur ya témoignage ya vie na bango e changer lokola mwana ngai liboso Nzambe apesanga
humula ye nkelani ndenge moko na ngai mpe nazali kopambola Docteur Mayangi azali kuwa na Canada apambwama elongo na mwasi na ye na bana na ye batémoigner vie familiale oyo bayekoli epai na nga. Nzambe abatila bango na badange nyonso. Mpe nazali na mwana na ngai ya nsuka oyo ngai nabuti ogeni abatilama epai na Nzambe. Mamisi Père oyo Nzambe apesi nga lipasa elongo na Sami Kuteli oyo azali kuwa na France. Yango wana tika Nzambe apambola libuta na nga, apambola mabuta ya baoyo nyonso bakolaboratere, apambola baoyo nyonso bayebi Yesu ete Nzambe azwa lukumu na ye. Na nkumu la Kristo Nzambe apambola moko na moko. Amen.